Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na baiba, so bolinga momeli ya ni, tu na pesi bino mbote mingi. Eh, boy, ma vie, puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa, aza kobate la kimia ezali. Bongo bino baebanga. Boni, boza malamu. Boza na clavier, bon komelanga, ne, bo mesana ko komelanga. Ponga ina bino tokuta na kana clavier. Tant woko maki mama ili ya ni, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, la ngese mingi. Koyebake bayeba ngai baye oyo balingaka nga baye oyo basepelaka na émission oyo baza malamu esalaka nga bien po bino mpe bosepelaka ntango bomonanga bibike mama oyo elia nitu aza bien donc nde bosepelaka ndenge ngai mpe nasepelaka mpona yebake boza malamu wabino mama elia nitu na ye tosolola nde boyebi tomesana kosolola ndeko soki eza mbala liboso okutani na nga nasengi na osabone na Eliane Nitu TV. Eliane Nitu TV, préparons-nous pour le mariage. Émission na biso préparons-nous pour le mariage na lobaka ezaka mpona kopréparer bana na biso bazokende na kati ya ndako ya mabala eza koteya baoyo baza na kati eza koteya mpe na bacélibataire pour que bacélibataire to badivorce mbala ya nsima epai oyo batrebishaki basa nini babongisa soki baza kotala émission oyo ya préparons-nous pour le mariage. Ma vimpi, moko wazima, est-ce que vous allez bien? Merci beaucoup na bino nyonso nde bodisposata na bino mpona kotala nga to mpe mpona koyoka nga so abiki allo 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 bonjour bana bobenga bamama bobenga bapapa émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nitu bolanda mateya ya mama Eliane Nitu. Lelo naza na lisolo ya kosola na bino ndenge tolobiki toza na mois de la femme lelo toza le 10 mars 2021 toza na mois de la femme toza mingi kosolola masolo oyo etali bamama awa toza na kati ya masolo ya bamama toza kosolola masolo ya bamama ntango toza kolobaki masolo ya bamama nalobaka ntango nyonso soki mutu oza na likambo oza na posa topartage yango tosolola yango obengi mama Eliane Nitu nimero na nga telefone ezali 06 15 31 69 90 yango mpe eza nimero na nga ya whatsapp me mingi na bakobenga nga na 20 midi te naza couche tard soki olingi kobenga fo benga nga ka a partir ya midi likambo na ye toswala na bino lelo lokola toza na mois de la femme ezali kaka makambo oyo ya baplainte oyo ndeko moko ya mwasi moto abengi nga mpo apesanga plainte na ye makambo oyo aza kovivre na kati ya ndako na ye mpo ntango tokosolola yango boye nakanisi kosimba ekozala malamu papa oyo to bapapa oyo basalaka makambo boye bakoki kosala nini bakoki kose corriger voilà pourquoi yango ndeko na biso wana ya mwasi ayelinga lisolo na ye ndeko magi aye na lisolo na ya bike mama Eliane Nitu toza na mwana na biso bamama tika te oloba likambo na nga oyo mpo esunga bandeko mosusu mpo bapapa oyo baza na bizaleli ya boye basala nini batika kosala boye epai ya bamama mais avant tokota na kati ya lisolo na biso nalobi ke toza na mois de la femme toza le 10 mars 2021 naza kosouhaite joyeux anniversaire na bato nyonso babotami na mois de mars oyo c'est dans mes habitudes ya kosouhaite bato joyeux anniversaire moto nyonso abengaka ngai aza na posa na souhaite joyeux anniversaire ayebisaka nga mama Eliane Nitu nabotami na dati boye souhaite nga joyeux anniversaire nasalaka yango toujours na motema moko na motema polele na motema ya boboto mpe motema ya bolingo boyebike ngai mama Eliane Nitu nazalaka na nga moto ya bolingo yango na baka na bino ke bokamata babizu alors lelo na koprofite mpe mpona kosouhaite joyeux anniversaire na première dame mama Denise Tshisekedi Nyakeru na souhaite joyeux anniversaire mama na biso la première dame de la RDC ebotami le 9 mars 2021 abotami kana un jour après journée de la femme ya botami alors mama na souhaité joyeux anniversaire wumela na yo wumela en tout cas wumela penza à part ko wumela to kosenga na yo mama oza première dame ya RDC osalela biso pe makambo ya malamu epai bana baza kolela yo mama osanini opangusa bana na yo mai ya miso mama tango ozoleka na balabala oyo eza message naza ko adresser yango directement na première dame eza mokolo anniversaire na ye yango na profite mpe na tindela ye message oyo mama Denise Nyakeru Tshisekedi première dame ya RDC yoza mama na biso mama ya nation na biso ya mboka Congo lokola eza anniversaire na yo na profite na tindela yo mpe message mpo nayebi ke Dani Tsunami Bokombe akotala yango mpe akokomisa yango epai ya mama Denise
Mama biso bana Congo toza kolela pasi eza na kati ya mboka ya Congo mama. Nakanisi mama yo moso oza kotambola na nzela oza komona bapasi eza na mboka ya Congo. Lokola biso toza bato toza na possibilité ya koloba po message komela bino. Tala nga naza la bouche autorisée ya bato mosusu yango natindi message pa yo mama oyo yamba pe message na nga oyo natindeli yo pona pasi ya bana Congo. Bana Congo baza kolela yo lokola oza pembeni ya papa. Babi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que yo ningo oza wana oza bonheur ya président de la République. Nauti komona mama tala flair oyo mokonzi ya mboka elenga bi président Fachi amuta bolingo président Fachi arapelanga ka maréchal. Makambo maréchal azaki kosala na mama Bobi la dawa. Omona maréchal so azana koto asimi mama Bobi ozo sentir harmonie na bolingo yango makambo président Fachi aza nango. Namoni tala fleur mama tango bayelo fleur a munene ndenge wana nayebi ke mama omuzwi fleur eseli motema esengo siko bana mboka Kongo baza kolela nini baza kolela classe bakoka kotanga baza kolela na bamama baza kolela bakangami na bahopito baza na posa babimisa bango esika bazali bana baza kolia te bana baza kolala malamu te biso baoyo neti ngai naza mpe na fondation Elia Nenitu naza mpe kosenga kaka lusungi kaka mpona kosala nini kokoka na survenir na babesoin ya bana na nga baza na orphelinat kuna na kati ya mboka ya Congo etant ke mama oza litoi ya mokonzi oza lisu ya mokonzi lokola yo olalaka na papa olamukaka na papa sunga biso okoka kotalisa papa baposa ya bana ya mboka ya Congo talisa bapapa mama ye mopasi ezali kisi eza te biso ana poto tosufa nyonso na ke hôpital avant basimba nga bazosenga nga mbongo soki mbongo eza te moye basimba moto eza te etant que première dame de la République lokola yo oza mama mama aza oyo amelisaka bana na ye mabele melisa Congo mabele mama komelisa bango mabele elekisi ke balia malamu bakende classe malamu bahopito ekoma bien wana nde biso tokosala nini tokobeta so maboko nde tokosepela ke toza na oyo ya biso mpenza mama voilà wana ezalaki message mpona première dame ya République démocratique du Congo na profite mpona anniversaire na ye na lance message lisolo oyo toza nango akobetela bino oyo naza nango akobetela bino ezaki ndeko oyo ya mwasi alobi aza kosala boye na mobali na ye abi mama na profite lokola eza mois de la femme na yebisa yo makambo oyo meka kosolola ndeko na biso wana alobi ke mobali moto amema ye na poto ya solo alongola ye na Kongo azaki na mboka ya pasi ya solo me banda ya koma na poto banda asalaka mosala ndenge asalaka mosala mbongo nyonso oyo azwaka ya salaire mobali moto azwaka mbongo mobali moto autilisaka mbongo apesaka mwa bamiete kotikeleka mwa 200 euros sur 1500 oyo azwaka na salaire mama nasalaka mingi azaka ana kati ya mboka na biso na France mama nasalaka mingi nasalaka mosala makasi me soki nameki namema yo na poto nabengisa yo na poto ngambo nasungaka libota na yo ngambo nasalaka donc gérance nyonso tu ya mbongo ekenda epai ya mobali apesaka mama na biso kaka 200 euros ya pamba nde atikelaka ye mama mpe alobi soki nayoki ke mwasi fazala na botosi mwasi fazala na soumission soki mpe natali ndenge nazalaki na Congo bapasi oyo nazalaki nango ndenge amemaka nga na poto mama nazalaka kokanga monoko me balobi na mois de la femme eza liberté ya biso bamama mancipation de la femme tozwi liberté me oyo yanga naza kovivre kaka na kati ya bowumbu nakozwa liberté yango mokolo nini yango ma ya komela eza te mama jeni mongai nazangi ma ya komela pomona ma ya komela eza te boye ndeni yango naye kosolola message oyo naye konanse na bapapa papa ozaki na kati ya mboka na biso ana France ozwi bamama oyo baza awa na yo te opréféraki okende kozwa mama moko na Congo oya na ye mpo omonaki bamama bazaki ana kati na yo na France awa ke bazaki malamu te problème eza te oke kozwa oyo utaki na ye na Congo oye na ye me mpo na nini kozongisa na ntango wana ya monyokoli boye makambo boye nde toza koboya na communauté makambo boye nde toza kolinga te konyokola mwana moninga konyokola mwasi na yo aza kokende mosala ndenge nini yo ozwaka mbongo oyo ye ya mosala
toyebi biso nyonso ke na kati ya mboka poto ndako eliaka mpona mwasi fo asomba biloko ya kolia. Yo osombaka so biloko ya kolia ozwaka mbongo nyonso otikelaki kaka 200 euro mpona yango nde akoka kosunga na yango libota na ye. Papa ozosala malamu te, eza bien te papa. Bapapa oyo baza na bizali ya boye botika bizali ya boye, eza bien te. Bozala bapapa moko ya malamu lokwa bapapa Zakari Tulomba ya bato ya Yabe ya Zakari ya ngai ya pasi pe ya bisengo la mami la plus stylée. Bozala lokwa bapapa Zakari, bozala bapapa lokwa ba Mese Nitu kapita Onikias Nitu, bozala bapapa lokwa bapapa papa Mofra Mongai, bapapa ya ndenge wana, bapapa Jacques Chipanzu, bozala lokwa bapapa ya ndenge wana. Nde toza kolinga na communauté. Botika konyokola basi, konyokola mwasi eza mabe makasi. Motema ya mwasi soki elembi ekoki kosala makambo moko ya mabe makasi po mwasi basalaki mabe te. Kosala mwasi mabe te, mwasi na yo bozalaka na ye, bovandaka ne, bolalaka ne, bolamukaka, bopartageaka oyo okoki kopartage na mama na yo te, okoki kopartage na ndeko no ya mwasi te, yango partageaka na mwana ya motu mosusu oyo azali mwasi na yo. Mpona nini konyokola ye? Motu so azokende mosala, mokongo eza kosala pasi, makolo eza kosala pasi, libumu mwaka motu akokende, motu mosusu ata aza na fièvre akobima kende mosala mpo azwa salaire. Yo za kosala ye boye, eza malamu te. Tika konyokola mwasi, banyokolaka mwasi te. Mwasi aza lokola mama na yo. Soki papa na yo banda konyokola mama, koyoka motema pasi, okosepela te mpona nini papa aza konyokola mama. Sikoyo ntango yo aza konyokola mwasi na yo, oyo azali pe mwana ya motu mosusu, ezosala yo ndenge nini? Yango soki ozomona mwasi aza kongenga te, aza ndako ya libala, yebake na libala wana aza malamu te. Soki otali mwasi lokola yame te na ngai bato ya papa Edodi ya Wakana, soki obenga yame te mwa bana aza na sourire. Aza na sourire pourquoi? Parce que ya mobali na ye nde apesaka ye sourire. Aza na kimia oyo mobali na ye aza kopesa ye. Soki otali basi lokola ba Marie Claire Chango, aza kongenga se kongenga, soki akangi liputa olobi mwasi alali awa, mpona sheri na ye apesaka ye sourire. Aza na mobali oyo anyokolaka ye te. Mwasi afandaka soki mobali aza konyokola ye. Soki otali babiso boye, ndenge ozomona nga boye, soki naza boye boza kosepela na nga, parce que 1m85 Nikiasi Nitu kapitao apesaka nga kimia. Yango ntango oza kotala nga ozosepela na nga mpo naza na kimia na kati ya motema na nga. Soki otali mama Eugénie Mongai ya papa Mofra, metiola na nga wana pumo, soki otali ozomona kimia kati na ye, ezaki papa Mofra Mongai moto apesaka ye kimia wana. Miboyi bakopesa ba mama kimia. Soki oza na mwasi na ndako yeba kopesa ye kimia, message eza mpona bino ba papa. Soki oza na mwasi na kati ya ndako, pesa mwasi na yo kimia, pesa ye kimia. Soki mwasi aza na kimia, ata bolali nzala ekoyebana te. Mpona nini? Otondisi motema na bolingo, opesi ye kimia, obetaka te, ofingaka te, oza koshérir ye. Parce que bolingo faut chérir moninga. Avant yo mobali, mwasi abanda koshérir yo, yo ndo faut banda. Soki obandi osali ale, mwasi akosalela yo retour. Na kati ya bolingo ezaka bongo parce que mobali nde asalaka première pas ya kolinga mwasi. Soki olingi mwasi, olakisi mwasi nalingi yo, wana ndesika mwasi pe apesaka motema na bolingo. Mibali ya bizali ya kofinga basi ya malamu te. Mibali bana bizala konyokola basi eza malamu te. Yana mama mosusu ayebisaki nga alobi, mama Nitu, mobali na nga ata boza na ye na lieu sacré, soki omeki kosala ata mouvement moya asepeli nango te, blongoli okuna le abimi akiolala ata na salon. C'est quoi ça? Balakisaka moninga. Soki omoni ke moninga ayebi te, lakisa ye memai na dimension oyo olingelaka po libala na bino ezala bien po bovanda bien. Konyokola motema ya moto ya bolingo eza mabe makasi, eza bien te. Bapapa bo changer, bapapa ya boye bo changer. Komaka na basi mosusu tellement aza blessé de guerre, aza blessé, akoya kosala eloko moko bosatandaki nango te. Koma basi baza mabe ya, basi baza mabe te. Yo mobali nde osali mwasi asala nini akoma mabe. Ya na mibali mosusu ozomona mwasi abandaki korespecte, azomona o monseigneur, ndenge oyo Sarah bandaki kobenga Abraham monseigneur, mwasi aza kobenga o monseigneur.
mon amoureux de mari. Mais ceux qui ont commis quoi abuser na amour wana, okomona mwasi pe tango mwasi achangeaka azalaka kwa caméléon, achangeaka mabe makasi. Boyeba kobatela mabala libala ebatelami kaka na mwasi te. Mobateli ya liboso ya libala eza nde mobali. Sala makambo eza kosepelisa mwasi na yo. Kosala kaka makambo te ezopesa mwasi motema pasi, kosala kaka makambo te ezokonyokola motema ya mwasi na yo te. Bijou kala la béton, je te fais de gros bisous. Peselanga ba bisous ebele, basi ya sango bino nde bosimbi parete, nasali bino ba bisous ebele. Basi ya sango, po mama ili ya neto, sali bino ba bisous na bino ebele. Mwasi aza lokola fleur. Fleur basopelaka yango mai. Mwasi aza fleur, nde ba fleur eza boye. Mwasi azali fleur. Mwasi aza fleur. Moni fleur. Mwasi aza fleur. Moni fleur oyo, nachangwa takawa. Voilà. Mwasi aza boye. Fleur. C'est la bina ko boye, Voilà. Na bongisa na fleur au bien. Na chela bino awa. Mwasi azali fleur. Fleur soko ozobwakela yango mai nde ekozala kitoko. Mais soko ozobwakela yango mai te fleur osani fleur ekobeba. Mwasi aza boye. Aza fleur. Moni fleur. Ndenge fleur eza boye ndenge mwasi azali. Mwasi aza fleur. Fleur il faut ko arroser yango. Oza kobwaka mai na fleur. Oza kobwakela yango mai. Oza kobwakela omona fleur ne kozala kitoko. Fleur na yo kosala nini ekofane te. Mais ceux qui fleur oza ko arroser yango te, fleur ekofane pour moi ça fleur. Ceux qui motema ya mwasi, eza ko tonisa makala na ba blessure. Motema ya mwasi eza ko nyoka makaka. Motema eza ko nyoka mase ko nyoka ma. Okomona mwasi azana na 40 ans, akomi lokwa mutu mwa azana 60 ans. Pona nini obwakila kema ite? Pona nini ovandaka ne malamu te? Pona nini opesaka ye sourire te? Eza mabe ba papa. Ndeko mobali oza kolia mbongo mwasi, oza ko mateye, oza ko sala bia bini mama nazali kambo koloba te na koloba nini? Tango na koloba kaka boye, mobali azaka lion na kati ya ndako. Papa kozala lion te. Ndenge ozozala lion, caméléon oza na ye mukola ko changer. Okondima te keza ye. O eza avertissement. Na mibali nyonso tu banyokolaka basi. Bosala très attention. Konyokola mwasi te. Kanda ya mwasi ezalaka mabe makasi. Eko kokwesa ta nzete. Il faut kosala très attention. Tango olingi moninga linga ye. Tolinganaka po tonyokola na te, po topesa na pasi te. Ndeko oyo mwasi abengi na kolela. Abengi aza kolela. Omoni fleur. Mwasi aza boye. Omoni fleur rose kitoko Moni fleur mwasi aza fleur. Mwasi azali lokola fleur oyo. Nenge fleur eza boye. Momu te ba fleur ebongisaka ndako Soko ti ba fleur na kati ya ndako, omona ezobongisa ndako. Elo kwa mwasi. Ndako soki eza na mwasi te, ata olatisi yango ndenge, ata osali yango ndenge nini. Okomona kaka ndako eza kozanga kaka. Mona kaka elo mwasi zonga na kati ya ndako. Ndako soki eza na mwasi te. Ndako wana ezaka malamu te. Alors tango oza na mwasi, linga ovanda na ye malamu, konyokola mwasi te. Mwasi aza lokola ndeke. Il faut que simba ina tendresse. Simba ina tendresse po azala ka ya yo. Po azala bien. Akola bien. Soko simbi mabe ofini. Aboti mapapu na yasa nini akei. Yango moni mikolo baloba. Linga mobali oya kufela mwasi. Me oya divorcaka. Oyebi te tina nini basi baboya kaye. Ba divorce mingi omona mwasi abite na oya kokufa nakangi motema na lembi na kena ngai. Mwasi abite na oya kokufa pamba nakangi motema tina lembi malamu na kende. Komona mwasi musaki na kati ya ndako ya libala. Liboka na litama kara mawa omoni mwasi mwasi afane botenya sesili. Mukola kotika ta musu ndako ya libala bimi akei. Omoni mwasi a changé avunduki. Mwasi a changé komi kitoko pona nini a libéré mutu na ye komi libre.
moto akofinga na ntongo aza te, moto akobenga na ye na mbeto aza te, akomi na kimia. Or ntango tobalanaka ezalaka mpona badivorce te, ezalaka jusqu'à ce que la mort nous sépare. Soki Christ aya azwi moko moko atikali sava. Konyokola moninga na bolingo eza mabe. Mibali soko moni mwasi akomi konyokola mobali na bolingo seke mobali moto abandaki mabe, nde bakake mabe na moto oyo abandaki. Seke mobali moto abandi mabe parce que mwasi soko alingi, mwasi alingaka. Mwasi soko alingi akokoboya papa na ye, akokoboya mama na ye, akokoboya famille na ye nyonso mpo alingi mobali. Mwasi soko alingi akokoboya nyonso mpona mobali. Me mobali aboyaka nyonso mpona mwasi te, me mwasi aboyaka nyonso mpona mobali. Alors mobali fo bakopesa mwasi kimia. Oza message na bandeko nyonso oyo nyonso bonyokolaka basi. Basi ebele balelaka, basi ebele bavandaka na mabala malgré bango, bavandaka mpona koteya oyo nga na mona pasi. Mama Eliane so ndenge nasala mabe nakanisi yo kaka ndenge oteyaka mama, mona kaka nazwi kimia na vandi. Mama Eliane so ndenge nasala bo nakanisi yo kaka deuxième mama ndenge olobaka, omona nazwi kimia na vandi. Mais papa il faut moto avanda na kati ya ndako ya libala azala na esengo. Il faut pas moto avanda po azoyoka mateya ezoleka na internet. Il faut pas moto avanda kaka parce que ayoki mateya moko bo babiki mwasi faut na soumission, mwasi faut yokela mobali, il faut sala boye moto avanda pona bongo. Non, il faut moto avanda parce que aza ko se sentir aimé. Aza koyeba ke mobali alingaka nga. Mobali faut yeba kosomela mwasi ata mwa chemise ya pamba. Sombela mwasi na ça fait du bien. Mwasi azala boye avanda. Eza na bato moso ba jeune oka mama navandi na mobali nanga ça fait 33 ans. Mobali nanga na salanga cadeau ata mokolo moko te. Nini na mboka poto oyebosa mwasi cadeau te. Yango ba mama mosusu baleli awa le 8 mars baza kolela maputa. Oh mama nakanisi ka asomela nga ta liputa, asomeli nga liputa te. Oh na Saint Valentin ata fleur a pamba. Yango na lobi awa ke namoni président ayeli nani première dame tala fleur. Eza ko symboliser ka bolingo. L'amour n'existe pas, il existe que des preuves d'amour. Ba preuve nde monanaka. Ndenge nga za soki na vandi boy, noki téléphone sonné, ngring. Mama Eugénie monga ya bengi. Ça c'est des preuves d'amour. Soki nga pe na vandi na zu téléphone na bengi ya Marie-Paul Lumbu, preuve d'amour yango wana. Soki na vandi na mon téléphone nge sonné, mama la nuzu ba benga, preuve d'amour yango wana. Na vandi na moni mama Alice Ndombela bengi nga. Yango ne ba preuve ya bolingo. Bolingo ezaka la mwasi na mobali te, ça entre nous. Na famille ba amitié na biso nyonso, il faut to batela yango, il faut to lengela yango, evandaka bien, ya très important. Botika konyokola basi ba papa eza malamu te. Mwasi ayebi ndenge olalaka, mwasi ayebi ndenge olamukaka, mwasi ayebi ndenge oliaka. Mutu ya ndenge wana atiaka maboko na moto azolambela yo. Mwasi mutu amemi bana oyo yo oza na bango. Papa na boyi, papa ingénieur. Ndenge Clarisse Kongola botela Kongola bana kitoko nso tali bana photo kopia ye mo Kongola. Po aza mwasi abote bango pona bolingo. Banyokolaka mwasi te, bonyokolaka basi te. Modèle ya papa oyo kangaka mbongo nyonso mwasi asalaka eza bien te. Mwasi alobi mama bakomi kopesa ngata na ba conseil na kenda ta kofunda ye. Mais soka na kanesi yango na ye kolele pa na yo atalaka yo mingi papa. Otalaka nga mingi yo moto ozwaka mbongo nyonso ya salaire ya mwasi otikelaki ka 200 €, o nazwi oyo mponga na kosomba ye mo akenda kosomba biloko ya kolia. Wana mwa mobali ya liboko makasi ayebi prix ya matungulu, ayebi prix ya tomate, ayebi prix ya mfumbwa, ayebi prix ya malangwa te. Tika responsabilité na mama na mbongo ye mo akenda kosala bakursi wana. Yo futa ndako, futa courant, futa mai, futa telefone. Tika mama kende kosomba ba carton ya malangwa. Tika kozwa mbongo bongo eza malamu to zonyokola ye, ce n'est pas bien papa. Ya malamu te. Ba papa boye bana ko changer. Ya boko ma soki mwasi asala eloko moko ba en tout cas basi na lapi bakola pa basi te, mabe na moto abandaki. Je te fais de gros bisous. La diva, la main d'or, ba bisous na yebele. Opesa na pesa ba mbota nga pe bele na sele la bana. Wana basi ya Paris.
okaki basi penza ya solo solo basi ya Paris bango wana nasali bino ba bisous na bino ebele bisous kala la bête je te fais de gros bisous merci na bino nyonso tu bodisposa ata na bino mpona kotala ngai to mpe mpona koyoka ngai ya Odette ya vie na biso gabe ya tembo nasala ba bisous na yo ebele ya Odette ya bato ya yabe ya Zakari ba bisous na yo mpe pesa mpe papa gabe ya tembo ba oyo ye mpe bipwepwe ba bisous pesa ye mpe ba bisous na ye mais soki opesi ya ngai euti mpa mama elia nito mama Odette pesa yango na mbonzo oyebi oyo babizu ya gabe ya tembo babizu oyo euti epa mama elia nito mepesa yango na mbonzo matiti na mwanza ya papa Gilles Bapumo je te fais de gros bisous mama Odette Panzo babizu na yo mpe yango wana bipopo na bino nyonso tu kande nalobaka soki otali émission na nzambe ya liboso kende osabone na Eliane Neto TV mpo ke orataka ba émission te basi ya sango babizu na bino pesa bino babizu ebele mafifi kilolo je te fais de gros bisous lili tieke mwana mère babizu na yo ebele soki otali émission mama Eliane Neto opartage yango ekoki koede ata motu moko ekoki kosunga ata motu ekoki kosoulage ata motu moko kaka ndenge na baki Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzambe kalusaku muna nzambe andibesheni bana betu bonse bye bye